et terre. Bleu et le blanc, lumière, espoir. Et le bleu, c'est la matérialisation de ce que le passé nous a promis de 3/4. L'État Bolivien Congo, comme ça, du nom de Godouane. Il faut qu'on ait j'ai le passé du monde qui a gagné l'esprit de vérité. Merci. Merci beaucoup. Maman Maëva. Bon, voilà, là. Voilà. Relâche. Dans la petite caméra pour moi là.
kasi bakati ngabo zambe apesi bibetu zambe apesi bibetu bakata na mama soko to kende mama kuibili boy bakolo baka yesu eka en profondeur bango bazana bango na yesu te lokola tusitu yibi c'était un avertissement qu'on nous donne ndenge tosito okeli ndenge tosito yibili yango sikasika otukambata précaution kukwate ya solo tola na nzambe na biso oyo elakisi biso ete kuna lisusu te odire bana ba israel basi babibi sikasika balobi biloko wana mosala yango lisusu te biloko nyonso to wana botika yango na boyi na ngai soko bolingi te bokokota na boka wana te totangaka yango ndenge nini bato bakotelaki kuna na la terre promise esekelaka epi sokokotela na la terre promise oyo eza mpe tosekesolaka soko tozali bana na bolingo tozali bana na mibeko e tozali kosala kosala donc nzambe asi ya mipesi solo na mutu. Ma belle Maëva, celle que j'ai choisie, venue de l'Haïti pour le pays noir indépendant au monde. Allez, descends. Tu me dis là? Sotala kimbo sose. Siko soki matie na zalaki kimbongi. Sotoleke kokosena. Kimbongi soye. Omoni ya. Mamba tele loto yebi que Satana aleki niveau ya kotala poso. Kala, excusez-moi s'il y a des francs-maçons. Mais Kala, pour la formation, on a opté à Kuna. C'est que la qui n'a élite, mon copain, Mindeli. Et là, c'est quoi le fait? Et là, les gens qui ont la formation, ils ont ma famille, ils sont mis combien? Yo esclave cause à la formation, c'est impossible. Mais les noirs, nous sommes des formations. Les monateurs, c'est ça que nous appelons dans la bourse à la maçon. Il manque être maçon, c'est synonyme de réussite. Et là, les monateurs, il manque c'est pas un monde normal, les lots. Tu es de quelle obédience? Nous, dans la Kawaki, et comme une amour monnaie courante. Donc, Satana a l'équipe niveau à côté de la poisson. Pate mutu awumela na kati na ngumbo yo il faut azala na vocation. C'est-à-dire nzambe abengiye achiye na kati na ngumbo yo. Il faut appeler à nzambe. Soko yango ezalite solo ko résister te. Ya solo okuzala kembangiste. Obengami kembangiste. Bayambi yo okumi mundimi obi ba pesi o titre monene. Bien révérend pasteur kasi
lokola okaki yo mongongo na nzambe te ekomi na yo mindondo. Ndenge bayini ngai ndenge wana pe bayini yo. Soko tambala kana solo. Mais soko tambala kana lo hypocritement, eh bien, batwara basi bayini o ezali kembangisi de carton. Badatangwana bako sika yo zali basi bayibi oyo azali kaka mutu pamba. Me ba kimbangisi asolo bakulinga yete. Nkumbi ya tata mwana pe elimu santu ya solo ndenge yemoko alubilaki. Kulubana Kongo maswana ya lubi mazalika kampana bangote bafukami na badali kasi na kisu bango papa mama ya solo to memaki awana kati na mukili mpa bomona bisu musuni bango yo soto baleke awana kati na mukili meme kolo Yesu meme yemoko tata nzambe meme yemoko tata elimu santu ba memake musuni teyi mala mwete mwana nzambe akufaki bakundiye asekwi papa pe bakunda kaye le 12 octobre 1951 akufi bakundiye asekwi tebi maoyo maleka kisima lelo yo papa kulutu papa mfumambanza nanga imoko ya solo tokondi ya wana ende kulela na binu boka katango so nazali na mbeto batu mingi kuseka kasi ekusala kabisa pasite kwa nini ntina izali nzembo elubina bindu ete esika wana babakisa kankolo Yesu na kuluzu baluka kingai mais comment pani baluka ngai sokoto izalaki na mayela kusosola neto sito ibi ete solo bisu batusalaka lisumu wana tusalaki yango nene balukila kibisu to ibi malamu ete Simo de Sirena amemi kuluzu ya mwana nzambe kasi sima to ibi yiswar na yete yakenda ki wapi or kentina izali manso wana mako iba makabele tangu zal kuya lelo yo moyete pambate to leki mayele to sito yekolemiki to sale bakala sindenge na ndenge ndenge na bakala sito sali ebungisi bisu mayele eske malamu ndito zala zoba non kasi mayele to yekoli ole to exploiter yango te talampasi ye kenda na kati na mukili mubimba okana kokuta na muntu mwindu le dernier azala savant zéro, il n'y a rien vide pana nini dikambo ezangi na ye ndenge maître luaki na moyi journal ya lobby natangaka yango souvent na kusala kanga résumé mais soko na kumi na chambre nde natangi kasi lobby kuna na musala nde natangila ka journal wana natali mutasali journal na yibiye esali ngai passe kasi azali mutu mayele ayekoli kasi mawa rien, absolument rien. Azali complètement vide. Complètement vide. Ayali ko comparer ngai na batu mususu. Batu minene, akenda kusala comparaison wana nanga na batu minene. Vraiment wana beta kile bako bele ya pamba. Ako comparer ngai na batu wana te. Batu wana bazali na nzila mususu. Ngapi na azali na nzila na ngai mususu. Batu nyonso bachinga nkaka
baoyo nyonso tu bazali ba magicien ba franc-maçon ba rosicrucien bazala bandoki bazala bato na talisman obe basalaka bato bakuku kulinga ngai te pamba te ngai na bango bokesani bozali yango wana baluki nzila mpo te babebisa kasi moyen ezali te yango wana na attiré la jalousie du monde ngai mutu pamba neyekoli te kasi bazali kobangaka ngai makambo manso lyangenda soko likamba malamu bakoloba nkumu na lyangenda te kasi soko ebebi lyangenda esika wana ekolakisa bino ete bobanga na bino te na kowokisa bino soni te na kokumisa bino esika elaka batu wana bakokuma mikanda ya ndenge na ndenge na bajournaux ndenge na ndenge nekuswa bango kaka bakokenda wapi yo muntu mwindu zala magela na yo lukuta na yo tokuswa yo kaka na balabana na bisu wana nzila kuleka izalite kukoma ma journaux tous les jours soko monika na journal muntu wana za kuluka mbongo pamba te soko ba chinkumu na ngai journal na yeye kusila kanoki noki ya wana ndio za kumona baya kusala kangani ngwana kasi soko mutalume ne yone papa zala kama zisien tala ye kujungi seme mi réponse te pamba te azali zoba soko zala kama yela ko kubenga ngai papa na binu mazisien te pamba te sika wana bagenda kukutana ngai soko na kumi wana bapanzani zando na bango pesili bakulinga kangai te yangwana ifuba kuma batala makambo tala kaka journal ya lobby makambo mazala ke kuna bageo kamatana ba mundele oyo ya kulakisaka tala nanwe oyo esika ba nkolo yeso ba cheki bansete batu be mandimi ndombe ya bakanda kukamatana nga soko bantu ende soko bantu aji soko bata wapi oi batwana bakubanga soko na 10 ndako na bangwa ebebi ndako na bangwa yango na ba mama na batata na ko oke sabinu sonite soko na kofi wane zali ningi mususu me soko na zali bomoi na ko 10 sabinu esika ya elaka yango nende batuwana baza kuluka kanzila pate na kufa lelo lobi musika awa na kati na mukili mutu moko baluka liwa kuleka ngai ezalite belengai ngai mutu mabe orke na sala kama bete erezema soko tozala kite na yibite sika do setu komi réduit notre plus simple expression lelo tozala na mayele ndenge nini il faut mundela bangisela ngai moko nekeneka ko yekola na mukili mabango na jiba diplôme ndenge na ndenge ina komia wa diplôme etikali na putu oyo papier na memia wa diplôme ya mayele etikali na putu yangwana ba mama na batata bobanga na binute tokolonga na bisu tokosala nini solo ba mama batata ba tata passer ba mama selo batata ba mama longi binu nyonso to bandimi to banga na bisute soko ozala ko oka bazala ko finga tala ye kaka mutu wana azala mayele lubanene solo eloko moko ilungu na ye pamba te ngai na landa kanzela na bango te yango na bakulenga kangai te soko ngana zalaka chef ba magicien ou bien chef ba rosicrucien ou bien chef ba franc-maçon ndenda ko wa toujours le pango de tunda na batwana kasi soko kumina le pango na ngai ta ko bem soko memi ngai disusu na ndako ya ngai na itoko na kuboma yo eka sasa liyo nini yo yibite biloko na ngai bizali disusu makasi te otali biloko na makasi mazali disusu na tina nini pamba te biloko na bango ya mokili oyo ngai ya nzambe mutu akobota ngai yango azali te ngami soko babomi ngai yo bomi ngai yo kanisinde bako kamata oyo ngai oyo ngai ezali ya ngenda ya yote voilà donc ba mama batata bobanga na binu te tokolonga na biso nzambe akosaka na yete la victoire est certaine comme ba jeune bakolobaka
car la cause est quoi? Donc vraiment ce que vous lui dites kabandego na kachene mutima na binwe bo banga na binu te na ko sabinu sonite na kogo kuzala rose chrétien te oh na kana sika wana banga ko biloko allez coup de pied bo banga na binu te to kolonga na binu biloko na bisu te yango na jungisi muntu mwindu sima moya kolungola biloko na ye wana ezalite yango na malamu ndeto entraîner mutu wana na poussière poate batu bakima soko ba yoko kuta binu boy te babusi to zali kakawa ya kanisa bumbani ba visiteur na ngai bazali ko surveiller la côté yo kanisa nde ba yibi yote seno ba kimbangi se oye kimbangi se oye kimbangi se oye donc bobanga na binute tozali kokende pamba te bawo kita kosenga pardon ayi ayi ndikamwana balubi nzambe biso kuzala wapi kasi yaka kumila kisaka koma kumune ito bongisi komisa kanga kumune to koyamba yo kaka yaka sinon tobanga te la victoire est certaine car la cause tala nando bangono ngono bango mitano kuna pe mitano mfano nini secret lungwa bobanga na binu te to bandu kokende esika wana batata pasere ba mama binu nyonso tu bandimi nyonso tu tokitisa mutima etika batu wana bakoya komitika kaka bango moko ngana kana kubenga bango te tata na ngaye kana kubenga bango yo mutu mundo kokenda wapi okulekela balabala nini yo muntu mwinu zala mayela na yo ndenge yo lingi yalukuta na yo okenda kusuka kaka bongisa biloko ndenge izali kolingaka biloko na wana izali nul na rien yango ba mama na batata to banga na bisu te to sito longa kina bisu tuzali kosenga kaka bolimbi simpwate ajungi salabisi eloko ya mutuya oyo wazali kolelawa sino zako vraiment wazala kitela ma profonde maloba bino bolubi e kotelenga na mutima malgré mizali kusala nga pasi kasi ikusila kaka tozana like tenza mina bisu akukugisa mikano na ye akusalisa bisu yasolo baba kuluta zana pasi papa fumba zana pasi ngai makumpena zana pasi kasi nakulubaka kana papa sala na ngai mwana na yo ndenge yo lingi asala ndenge ilingi ye oya bisu yazale bomuto seno oya ye tozali sûr et certain que nzambe akokosa bisu te tika te tata nzambe vraiment pambola bino nyonso tout à travers tous nos enfants ezali teka mpona bango pambola kaka bana na ngai yo na buti na musuni bino nyonso tout balandi matambi na ngai bamba te baba simoki mbango alubaki ete denge na kokanisa te bamba tenga moto na buti na musuni nde na kufungula njila mpate okota mérité sokolani matambi na ngai ndako na ngai izali ayo donc bana na ngai bino nyonso bozali awa na bino bato na buti na musuni na baoyo na buti na mulimwe bino nyonso tu bozali esika moko tika te tata nzambe na nkolo yesu ni musantu apambola bino bozana na nguya na makasi bokubima wa tete ote pona bazoba wana kukumaka makambo wana pamba te bazali vide il n'y a rien dedans mayele bango yakolaka na université ya kasi akumawa valise ya diplôme ake kwa fiche na kati na ndako oyo diplôme ya musala etikengo na putu pwana nini azali vide azali na ye vide tukate tata nzambe akumisama nzambe tata nkolo yesu musantu bakumisama
abongisela biso pwate tokokisa mikano na ye na nkombo na tata mwana pe ali musantu amen.
malubana bisu banda tongo sio okaki moko tango yake kufukama pwata lubete tata na ye yompe ujili bisu tina lero ya 18h15 ya solo bolingo na yo munene to sito solo li makambo ebele maoyo mpe bango baleleli osioki papa bele musuni oyo soko yango esali pasi neto komina pasi mwana na Yesu akufaki natina nini ya kufela kempo ate toujours kubisama te mala mwete to landaka akufaki bisu mpuse ezali to kumisa bana niyo isika ilaka me mukata na likambo izali kaka yo yonde sari sabana na yo bongisela bango kokisa bango pate bisu ba ansoto tambala lolenge moko pamba te tango kusenga bolimi sisi koki mukili motelangano moyen de sous-sauter pamba te ba secret na bango oyo babenga kaba société secrète nyonso kubima pwelele muntu akubumba na zadi sous-sauter banda tango wana okuyiba banani wana batambola kana solo e banani wana tutambola ka na ba société secrète na kati na ulikamata Tanzambe tolobi kumi na Nzambe solo kasi na kati na mitima na bisu tuzali na bisu ba satana yango na Nzambe bongisa likamana yo kokisa yango poate muyini mukolo wana akuka kuzala solo na soni ndenge tositolobi yo moto yake na bisu jungisa moko na ndako na yena kimia berto sengi kimia na kati na mukili mwa bisu na kati na njutu pena milimu na bisu na kati na mukili mwa bisu na butu la kisinga di kamomoko na kamwi ena yibite ndenge nini yo lubili yango pendant la conférence nationale souveraine au lac Singaï 3, 5 et 15 na kamwi na yibite tina malamu nde au lac même na ngaite